Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Kasi loka ezaki bilaka na Nzambe. Kimbango et mama Kipavita sakolaki na 1706. Kimbango à Latinzoto le 12 septembre 1887. Lokola ba colonisateur bayaki 1885 ba monaki ko benda na bango ezozala malamu te yango ba kene conférence de Berlin ba kabola mboka oyo. Nde ba kabola ki mboka. Awa na Congo le 12 septembre 1887 Tata Simon Kimbango abotami. Yango date to kutani lelo. Yango to yeko kumisa. Yawe Nzambe ye moko ko miyebisa epa na biso. Lelo mutu muindo atongi temple. Lelo mutu muindo asali pe ya minene na kombo na Nzambe. Kasi na tango na kalabiso zaki ko tongela Nzambe ndako te. Ezali bilaka yango wana batata pe ba mama to zana esengo. Ngai koko na ngai avant zala soda na époque coloniale. Ba mema mundele moko na mboka na biso ndenge bazaki ko mema mindele na tipoi. Ba komi na mboka na biso lokola famille na biso zaka famille réante. Koko na biso wana abima na balabala. Abi pourquoi biso na mboka na biso mundele kaka moko. O ba memi ete ba keko tika na mboka mususu. Lelo na mboka na biso ko lekate. Bakanga ye batie na prison. Bamona ki moto ya boye malamu akoki kozala guerrier akoki kozala soda. Nde batinde na musala ki soda. Asalaki ki soda na Mbanza Ngungu. Ye amona Tata Simon Kimbango azalaki de catholique. Leto zaba na mikende azo betra biso masolo ya Tata Simon Kimbango. Alobi na tango na kala. Mundele azaka moko ata lero biso tokomi akopesa ordre na mboka. Yoko kiko kata mbila wana ba peso kilo yoko kokisa. Membila ntango ba mutu kaye ba pese yango ba sombi ba kopesa mbongo. Mais il faut kokisa nombre de kilos oyo mundele apesa ko kokisa. Soko kokisi te ba beti ofim ba tio na prison. Mais ze loko na moko zoteka. To nyoko amaki na ndenge ya mukete, ndenge pasteur atebiso. Natina na banyokoli na biso tokolela soki mutu mwindo babeti efimba leli Nzambe balabi negre eske Nzambe ayebi yo kanga munoko kotanga isusu kombo wana te yango moni bamemelaki biso banzambe na bango po bayebaki ete roi tango asalaki ordre de mission mpona koyaya bamissionnaire awa alobi kuna bazalaka na Nzambe babiangaka ye na munoko na bango bote ya bango bonzambe ya biso yango moni bamemelaki biso banzambe na bango pona nini bayebaki ete tata kimne mutu akobikisa libota oyo yango wana batata pe ba mama tozala na esengo mutu mwindo azalaki mutu te Tata Simon Kimbango ne mutu ayeko komisa biso bato ye mutu na liboso kotelemela mundele ete banda lelo bozonga na mokili na bino mundele na mboka na ye. Na ba chapitre papa atei biso molimo mosantu mokili bakoyeba ete kolo Yesu ne moto apriva na mokili bayeba molimo mosantu bongo biso lelo toyebi toza na kati toyoki mateya kitoko apesi biso yo tika na kaka bilialia olinga na kaka misuni sikoyo kosukelo ndenge nini lelo mokolo abotami yango toye kokumisa kosanza to pese makabo Yerusalem etongama position eza ndenge nini yango wana batata pe ba mama mate kitoko papa pasteur ate biso lelo afungoli biso mémoire lingombo oyo tokozala kaka boyete tokotikala kaka boyete ata ba désordre nyonso zomona ekosila nango etikali tamuke eza lingomba ya Nzambe eza bilaka alobaka te na tango ekozala boye me na tango ezali koya ordre kokota yango na mutu tozana esengo po ete molimo mosantu Nzambe akaniseli biso libota ya pamba o tozalaki batu te lelo akomisi biso batu lelo akomisi biso bana na Nzambe
lelo tokomi ba responsable, lelo moto moyindo akomi président, lelo moto moyindo akomi ministre, mais na kala ezalaki boye te. Grâce na tata Simon Kimbangu. Ebongi na biso tokumisa ye, tosanzola ye, totonga lingomba oyo po ete kala mingi te mokili mobimba bazali koya. Koya koluka. Tozomona ndenge bato bazosala ba voyage. Bazokende na nkamba. Premier ministre coréen ezali kaka na 2022 so 2023 auti Corée na RDC. Ba coréen bazalaka bake koyamba ye. Ayebisi bango voyage nga na ye po na binote. Ngai na ye na kende na nkamba. Premier ministre coréen. Siko yazoke na nkamba kosala nini? Mindele lelo ba yebi di kambo yo koleka meme na ngai na yo kimbangisi biso tozola la pongi. Bato ebele bakomi ko lamuka. Eza lokon ne pa passer a te biso. Mai na pompe ezalaka passe. Bino bakolo pompe bolai na ndako me bato mai déjà ebimi na butu bato bazoya kotoka. Bongo lobile bo lamuka mai ezate. Si bo kene suko senge pa na bato muzoka ne mai utika na pompe na bino moko. Yango wana batata pe ba mama tango ezali tango ya biso kolamuka tolonga na pongi tolingaka misunite bilialia oyo tozomona nyonso ezali nango tina te me oyo ezali koya ezali nde ya koleka. Tata Simon Kimbangu ayaki kobikisa biso akomisa biso bato minene. Yango wana memeli biso bolingo mibeko misala totonga lingomba ya suka po tozwa lobiko na mate kitoko papa pasteur ate biso tolandi yango malamu.
koteka mais même ezala quand même eliminatrice ya kotala sikabo ya MSSK bakokoma na kolakisa exercice comme collectif oyo bango babomisaki omokolo malelo papa Ferdinand. Effectivement, papa Didi, comme vous venez de me dire, l'exercice c'est fait démontrer sous le rythme de la fanfare kimbondiste. Les cantiques dit la paix que vous cherchez ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais la paix viendra d'Ikamba, Nouvelle-Jérusalem, d'auprès de Dieu, le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Jiro Kimbangu. Nous devons le reconnaître comme libérateur, comme sauveur, comme l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce titre, Dieu, le Saint-Esprit, avec qui nous accorde dans le monde à besoin. Nous voyons qu'à l'est de la République démocratique du Congo,